mon émission au bagolo ba finganga ba finga makasi côté la émission ya Virginie Manganga quand elle parle de Gaulois tu sens qu'elle est en train d'exprimer son cœur. Quand elle parle de Gaulois tu sens que Virginie Manganga zo zikisa. Mais le jour où elle avait reçu héritier Watanabe tu avais senti quoi? Virginie Manganga a craché la Fali pour pas boyer bani a craché la héritier Watanabe bani héritier ou ta manka e boy a benga incompétente ba tu balobé la héritier. Ce qui a poussé Fali pour pas agir ainsi et sa blessure intérieure. C'est un homme. Au moins, tu sais, niveau qu'il y a comme ça, Sarato là. Parce que Sarato la simba foyer. Peu importe, bah, il y a la biso. Mais bah, la vie intime, n'a pas notre retour aussi. Simbi Fali. La simbi Fali la chemise. Au collé Fali. Or, à épiter. Quelque part, à manquer, il y a un peu de respect. Il y a un peu de déborder. Bien sûr, Fali a sali ma bé. Mais soit il y a une maîtrise de soi, il y a salé ma passe. Que Virginie Manganga. A Kenda qui Côte d'Ivoire Fali a ridiculisé qu'il y a un bateau mais Manganga ba warrior peut ba comprendre ngati ba finga ma casse que fia na nene ko mesurer Fali pour pas na Virginie Manganga parce que ba bateau so ba longoli ba capé ma bon batiki ba 24 heures sans que ba mbomé ba lumba solo on a déjà tout le monde déjà Manganga bazo tindika et pas bateau sécurité et so là que ça déjà que place wana Fali azaki vrai ou faux. Mais côté Manganga bi bande ko dîner na Fali wana nde parce que dîner en fait Fali même restaurant Yazaki na batunaye nelanga mna to Fali a monier selon ye Fali a monier te a se déplacer te a baluski longi alobi na yo soki ne azoloba yo ndumba o yo na mona ko finga ngai na réseaux sociaux est-ce que nga na za muninga no yepe mama bité na ko permettre yo te obenga ndumba surtout na mboka mopaya ndenge nini congolais ko zaka ennemi na moko congolais to lobite ke za bongo même so to loba auto zo yoka pour nga personne da kala bobet na apprécier en côté quelque part la femme a perdu sa vraie valeur. C'est comme si eza moko biloko nga atika chronique musicale na mona c'est comme si quand la femme on a lokina yoka ki concert na nga moko aleki azoloba ba fille wana ba bimara na bango. Donc bino moko déjà bozo ke ko témoigner bongo bozo kitisa déjà valeur na bino mutu tout temps ta Virginie Marandumba nous mana ba ministère ba bimara na ye mutagolo aza muta ferret bogide surtout pas benana déjà na héritier Watanabe na plateau pour na nini ka ba question batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divers ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mon colo fait il a ta mabe. Maison Viven. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison Viven. Badi ngambo kaboité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow. Viven. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Nous vous souhaitons la bienvenue, chers téléspectateurs. Merci à nos abonnés de Congo SN officiel plus télévision. Je suis en train de vous demander toujours humblement de s'abonner massivement. Partagez, mettez nos liens sur Facebook, sur TikTok. C'est important, c'est une manière de nous soutenir. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va essayer de parler de quelques actualités parce qu'aujourd'hui, nous sommes week-end. Parce que chez nous, ici, dans la ville-province de Kinshasa, la République démocratique du Congo, nous sommes samedi 7 janvier 2023. Déjà, je continue toujours à vous souhaiter bonne année à tous, mais abonnez-vous massivement, c'est important, affectueusement. Je salue tonton Clovis Fimpa, il y a maman Doris, et puis sans oublier le boss de Given, monsieur Guilain Fimpa, tonton Didier Max, je te salue affectueusement. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, je vais essayer de voir là-bas au bête Percy de Ndaka. On va essayer de s'échanger parce que c'est parmi aussi de grands chevaliers de la plume de mon pays, la République démocratique du Congo. Mais elle, à la base, elle est trop femme. Elle défend le femme. On va essayer de s'échanger avec elle par rapport à nos actualités, que nous allons parler de tout, sauf de rien. À travers cette émission, je salue déjà Percy de Ndaka. Je dis bonjour et puis bon week-end, bonne année, Percy de Ndaka, bonne santé.
Malam Santé Kitoko, bonjour Jean-Cy Luanda, l'éminent de la presse congolaise, honorable. Honorable, là je salue l'autorité morale Godard Motemona, couper sa confiance dans jeune Lokolayo, confrère Nanga, pour défendre Bana Matete. En tout cas, merci beaucoup papa pour notre acte sali. Et puis bonne année à bande connaissance bazo landabiso de partout dans le monde, on est ensemble. OK. Merci ndaka oza voix oyo batu bayo kaka bat basepe la rapé belé. Aujourd'hui comment tu trouves la femme congolaise au mona moi si à Congo nengeni? La femme congolaise du côté positif négatif. Je commence d'abord du point côté négatif. Ouais. Du point côté négatif, la femme congolaise ne connaît pas encore ses vraies valeurs. En fait, il faut ça bilingue et ça bien pour plus sur la nabiso lingala oui. Lingala ba kanjate mais lingala la biso kaka. Bas bandeko basi na biso ya mboka Congo, République démocratique du Congo, tolo bila Congo na biso ya ngambo bisiko biso to vandi, na pesi pe bandeko ya Congo Brazzaville mbote mingi. Ba yebi penzana nu valeur na bangote. Eza na moke ya basi o bazo yeba vraie valeur na bango, mais la plupart ba yebina noté wana za côté du point côté négatif. Moi ça yebina en valeur na été moi si à Congo a se lancer na ko exhiber mobali pour réussir à se lancer na ko exhiber mon kili to chaka mobali te poto zomona du côté lesbianisme, homosexualité, marambo comme les zara mobalité. Donc moi si à se lancer na ko exhiber le monde pour réussir. To zomona pe na ba réseaux sociaux, ozomona moi si aza kotika ne bolumbu pour amoneza voix moko ozo salake à réussir. Moi si à Congo azo défendre la culture na été. Yango nde passion ezo ko sala penza na kati ya motema. Mais loko ya malamu on aza ko linga pe na mwasi ya Congo eza pe na moi ndambu ya basi ya Congo ko baza ko reconnaître valeur na biso. O bazo défendre culture congolaise partout dans le monde. Surtout que même na côté ya ba chanteur, to que même côté ya bande ko na biso ba comédien, tozo mona ba Yursil Pechanga, ne bazo défendre biso na Libanda ya mboka, tozo mona ba Sila, baza tellement belé ba belle vie. En tout cas épanouissement paysan en gambo parce que bazo réveiller conscience. On entend caraba artiste. Bon, tout ça est belé, surtout que tant le temps c'est de l'argent et puis la télé c'est le temps. Mais tout ça est belé même à côté politique. Tout ça mon ba madame Jenny Pirette, monté madame Kinzonzi, tout ça mon ba maman lokola ba Geneviève Nagosi, tout ça mon ba maman na biso lokola ba Wivin Moleka, tout ça mon ba ça tellement est belé. Ozomona, bazo représenter même moi si. Bazo pesa moi si courage. Avant la femme a été marginalisée. Avant la femme a été vivait la discrimination dans la société. Mais la femme commence maintenant à comprendre. Maintenant, ceux qui tiennent à 100%, tous à 40%. Tous à quoi arriver à quoi ba valeur na biso. Valeur à mon nini o basi o yo pe ozolobela. Valeur ya moi c'est. Premièrement, tolobela personne morale, tolobela personne physique. On ne parle pas de la personne morale, physique, on parle plutôt de la personne morale. Parce que c'est la spiritualité qui affecte le physique. So moi si déjà awana mutu, buanye zalité. Moi si nakata moto libungu tulu yebaka ko incarner ngoka libanda tozolo bela moi si ozo mema épanouissement na boyena nuté parce que avant que physique ait engendré la spiritualité et banakana on a spiritualité ce qui déjà moi si spirituellement ayebi valeur na été ayebi ba limite té ayebi ba loi de la nature té moi si wana otambola nyamo et bongo basi o ezalaka asambela ka ebele azama kasi kando lobi na spiritualité mais na ki bo moto boye elle s'est fait laisser par les hommes, par tout le monde, et puis a influencé dans ma cambo et tel immatériel. Parce que moi si a bon, a ma casse na spiritualité, mais na ki bonzo to bo a faible. Luanda soko moni déjà moi si attanga ka Christ a tombeau blanchi. C'est-à-dire libanda na to komone kitoko mekati na malonga ezalite lolenge nini yoko tato la koza mwana fachi beton mais to komono ozola sabiso ndakisa mwana fachi beton te c'est koza mwana moto mususu tika okosa biso to vivre na semblant yo yebite ke balobi ne vous fiez pas aux apparences ba français balobi kati ya moto nde détermina ka libanda na ye soki omoni mwasi akoloba makambo malamu boye mais ba acte na eza malonga te abi misaka sekele antima na ye obiso miso bo moto emona te. Est-ce que moi si les lots pour babengaye moi si kilo ya moi si il faut kaka asala na société
to il faut azala malamu nde na bato? La première des choses, la femme, il faut être autonome. Être autonome, cela ne veut pas dire être engagé quelque part où on souhaite avoir ta société à toi ou dirigeant. Non. Être autonome, c'est premièrement avoir ce qu'on appelle la décision de se faire valoriser. C'est ça la femme. Okay. Moi, si oyo akoyebake ndenge na lamuki na tongo nga jansi ngai ne naza onza liboso ndeko na jansi luonda na koloba liloba o po sala motema pasité. Kasi soki to akomona mwasi aza kopesa image oyo biso to akozela te yango nde kolakisa ke mwasi wana aza mwasi ya makasi soko mati avion ke Dubai oki osombeli biso biloko ina na conteneur yango nde la femme forte. Non, la femme forte c'est une femme qui sait comment s'assumer. C'est la femme qui sait que derrière moi il y a toute une génération. Éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Ok, merci là-bas au bête on est gars entrée âgée siko bateau batalio lelo na Congo et Sengo parce que yo za rappé na makambo ebele à part média na mona kaopé trop na ba maman na bana basi ou encadre bana basi ou comment na mona ko conscientiser rappé bana basi trop en fait olinga o sala nini to o sala déjà nini sur yango. Merci beaucoup vraiment j'en suis loin dans les minutes de la presse congolaise na mona vraiment vendre image nanga merci beaucoup. Là-bas au bête azana fondation otobengi yango fondation Nzeta Malili. Nzeta Malili quand naza koloba nazali nzeto nazo permettre na tango ya moi ya bomo inayo oya ko se reposer. Jusque là nazo nakoki koloba ke naza ko œuvrer seul. Mais nzambe na lisungi na komi kotindela nga ba partenaire lokola monsieur Dadou Kinzonzi le prince ainsi que son épouse Mama Jenny Pirette bango mi balé wana nde ba bino là-bas obeto ko accompagner yo mais ya yambo avant que bango ba ya nazaki na nunga moko nga na défendra ba personne vulnérable donc nazo lobela vulnérable des que personne vivant avec handicap mais mutu nyonso ça ko se retrouver na difficulté na bon moyen naye ezala moralement spirituellement physiquement nazala na sima na bango surtout moralement bato belé bazala problème yango papa, il y a pas mal de gens qui ont de l'argent. Tu peux par exemple, il y a maman Amida Chatur Kamere, que je la salue, la fondation La Colombe. Maman Nathan Bakangi Mobile, elle était vulnérable. Il y a combien de personnes qui ont appelé maman Amida Chatur Kamere pour l'encourager, pour la donner des motivations que maman Dengezawane Koleka, et ça dans une situation. Il y a peu de gens. Mais maman Amida, oui, combien de personnes oh, il y a Sunga. Et ça, c'est na posa misolo. Mais natang wana zaki na posa mutu a remonter moral. Et ça musala ya Nzeta Malili. Nzeta Malili ya zawana pona kozwa ba personne abandonnée par la société. Donc yo ata mutu azane na mbongo mettant azana problème. Na zawana na zaka coach. Pour conscientiser. Oui, na zaka coach. Nga là-bas au bet en tout cas bato belo balanda kanga to pe babenga nga partout dans le monde ata azana problème angwe lekie mutu soka yepa la ba obet na kozanga misolo mena kozanga maloba te tant musu to na koloba bato mayele ba imboka ba ko comprendre moi sini yazo yo ça rezaka na maloba normal to bible pe kotara na kati ba verset soubassement na biso za Christ parce que yende exemple na biso à suivre donc là-bas obet na sala ba descente na orphelinat na ba homme de vieillard même comme moi Simon a quanté kaka na téléphone na eza muke na ke na sungi bato o ba bazana posa ba yeba là-bas obet ba ki na page na ngai ba beti kaka persi ndaka là-bas obet bomona boke même na TikTok na ngai bomona ni na sala en tout cas j'en fais partie des personnes oyo balingaka toujours ko pesa loboko na moto azana mikakata bato bakanisa ko sungeza ka ko matériel ko pesa matériel mais okoki ko ça ko ba psychiatre ndenge nini ba psychologue bakenda ko sunga bato babelaka. OK neti maman na biso Doris Fimpa il peut vraiment domaine yango wana c'est une femme encouragée et je salue vraiment maman Doris Fimpa. Ouais, je la salue. C'est une dame vraiment oyo azo tia loboko na kati ya épanouissement ya mboka na. Écoute yera na tana téléphone ka soit solino boue. Donc il y a des personnes qui ont nzamba dota bango et ça le quoi don ngana za so na loba moto bi opisa nka posa na yoka yo o mo to bandi émission na bande kwa ngaka zapa bi na zapete moi sana za makambo bela obimisa et ça le quoi maniquer les John aza moi si moko bonga na loba en tout cas maman je te salue c'est une dame oyo soki a loba maniquer pe sa sagesse o ko pa kati na obimisa buania or eza na bato mokie o na vie bazaka na don wana yango peut-être ayebi pété. Ouais, il faut se kosunga. Otali le bon côté, le bité maman, mon côté au développer en gros.
yango wana siko musala na biso nzeta malili tokozwa neti naza moi mwasi mo ba viola ka na âge à 16 ans bébé Rosiane na orphelinat les cris des enfants la vie pour tous je pense que Luanda na tindelo image ya mwana wana ministre provincial ya finance Jean Ngoimvuzi likofi ya Chango na 2021 atindaka ration ba vidéo eza pona mwana wana mwana botama orphelinat nde ezwa mwana na en charge bazwa libana na 6 mois de grossesse de 0 na 6 mois de grossesse mwana na vivre sans ses peines abia bana coûte comme la ka ba dollar nzamba bomba mwana na libumu ndenge nini siko ba genre ya batu bo ya bongo de biso to yaka en net donc na minute so personne na kala ba obet on s'appelle na moto nyonso oya ko kambela bo bande ko biso bazana ba est wana chaque fois baza violé mais bozana contact na bango te siko au fait bosala ndenge nini tout le temps et ça kapasi omoni nkumu ya ekolo ana posa bato pe bana moto ekosala mais loko ekoboma biso les opportunités ozana moto ezali maintenant na kokuta ni saona mama Denise Niakero po yo kabwani ya boy azate esengeli te kaka kokenda kotikela bana basi wana kopo ya madesu mais kokata nde likambo wana esalema te basa batunyo sekomika fondation yango sikoyo tozoloba bato ebele baza s'enrichir mais ce n'est pas pour aider le pauvre biso sikoyo toye wana te po toke s'enrichir na bato na parce que au moins non personne dans la babeta les télévision c'est ngambongo te mais na bandit depuis 2017 nazanga moko na kenda kape na sali yango et batu master azamoko ya ba réalisateur ya minene et à travers pe mina grâce témoin je lui salue azam manager nanga ai sanga toujours abila ba obet il faut matérialiser ce que tu fais pour batu bandi mayo yango même bandeko bolobaka po ni soko aider bo filmaka to filmaka po ça la ba preuve concrète oui pour moni na bible pe tango lobi que aux chrétiennes l'un de la rappel Marambo est allé verser maintenant que Marabosa devant les actions beaucoup m'a filmé on a fait là Luanda il faut to filmer pona nini lo lengi nini bakondima ngai ke na sala ka ba action lo lengi nini na kozwa ba investisseur bien sûr que eux ils travaillent avec la personne morale au laxi ba document non mais na sima boy biso wapi ba image o ezo laxa biso que au sala ka boy ba image wana ezaka po émotiver au Luanda oza peut-être na 500 francs na oyebi ke là-bas obeto na PCA akokomisa yango nde to filma kamizaka te pona ko ridiculiser ce que ezaka pona ko ridiculiser mais pona nga ezaka bongo te. OK, nous avançons chers téléspectateurs, je crois vous avez compris l'initiative ou bien le projet de mon invité na ba actualité lelo par rapport au lobby eza na ba basi belé baza marginalisé bana basi belé lelo baza considéré te image oyo eza penza image te mais to la ni mingi maloba parce que toki kalito imoko il faut peut to kalito mususu mais lito o non to yoki parce que zali actualité panzani na toile concert na yo Virginie Manganga alobi akutani na fali na restaurant na Côte d'Ivoire fali poupa a traité ndumba fali poupa boakeli mai na nzoto et puis esali ke ye asiliki ya kolé abi okoki ko finga ngai nyonso goloba na ngai nyonso moko benga nga ndumba te on a toléré te yo artiste star ya mboka na ngai journaliste 4 pouvoir yo benga ngai ndumba na ba image oyo moni ndenge Virginie Manganga azali ko expliquer parce que jusque là on n'a pas vu l'image de Fally Ipupa donc on ne confirme pas cette image mais tu ali ko lobela yango parce que Virginie azali mwana ya mboka la République démocratique du Congo et puis à sa 4e pouvoir déjà ce qui a lobby bongo ils allaient loko ou et comme la qui parce que tout le monde a qui vidéo n'engé la police ils allaient kokoti saye na mutuka n'engé bazali ko sola na ye tant yo moni image wana na ebite yo étant que moi si na makambo nyonso Virginie a lobby na ebite so ki yo koki koloba nini parce que yo zali muto azalaka na bana basi muto asolaka na bana basi yo mokoza mwana mwasi koki koloba nini. Merci beaucoup Jean-Sul Luanda. C'est vraiment un sujet très complexe parce que tout le monde a des sexes des sexes opposés. Tout le monde a moi sinon moi mobile. Tout le monde a peine à quatre célébrités tout le monde a Fally Ipupa étoile de la musique congolaise partout dans le monde. Tout le monde a peine Virginie Manganga za mopandi sango monene partout dans le monde au pays yambaka batu l'émission na ye. Ce que ça n'est le comment on a kokina on kubanda koloba.
elle est bosso avant que mais qui ne simba ba point mususu par rapport à la question. Vas-y, faut vraiment penser. Là vraiment la Baobette n'a apprécié humiliation wana. Otindi ka Virginie Manganga de ba hotelemisa ye et comment on a ba warrior parce qu'il faut filmer yango. Mais tant que makambo ebanda ki to mona ki image te, lolenge nini fali pour pas provoquer qui est wana to monite to ko affirmer yango te. Selon ba dire ya Manganga, tozo ka Virginie Manganga lobi fali a bêtité. C'est juste kaka que les acquis mésententes il y a finga qui est abiku tu yenda ki ne ko coller fali. Na coller fali pour fali abengi ndumba. Abengi ndumba ko finga na no moto ndumba eza mabeza infraction. Ce qui est sur bimane a futa mo ata ko to za putango ko kipe ko loba publiquement boité que moi si on a bimana et tout ils allaient rappeler propreté. Mais comment on a les sous Virginie Manganga yé mon koloba kena kena ko coller fali. Peut-être pour naïe à l'oba qui ont peut-être pour assez pélisapé bateau. Bah mon a caissé défendu à kena ko coller fali pour pas à kitisaye étant musicien mon bobat baye bien quoi ta kaka fali pour pas aigle ne ba kumisaka est-ce qu'on a coller aigle to bundi naïe déjà ton a coller c'est que ça manque déjà un respect c'est kota qui parce que fali a finga qui est ça malamuté. Pour Nanga Virginie Manganga, elle pouvait peut-être se taire. Nanga mouille respect ça va détail. Elle n'a le barrage que oui, et les cas qui ont compris, fallait m'avait insulté. Point barre. Donc ils sont touché point monsieur souké, bah yibi sac ni nambongo, bah zuye téléphone naie, et ça déjà violence. Oh ya vivra qui. Étant une femme, je ne peux pas autoriser cela. Bah botola qui apparemment le coup là n'a expliqué. Bah botola qui est téléphone parce que bah qui a relouka film. Quand c'est ça journaliste, bis c'est ça ba preuve. Sans ba preuve na ngondi mayo. Il fallait azana ba preuve. Parce que jusque là peut zone limité net ngai na zone lima penzate parce que na mon image ya falite na mon place où bazali ko discuter tout le monde déjà tout le monde déjà Manganga bazo tindika et pas bato sécurité ils ont là que ça déjà que place on a fallu azaki vrai ou faux. Imagine ya fali mon année. Mais côté mais Manganga bi bande ko dîner na fali wana nde bazali ko dîner te en fait fali même restaurant yazaki na batunaye nelanga mna to fali ya monier selon ye fali ya monier te se déplacer te abaluski longi alobi na yo soki ne azoloba yo ndumba o yo na mona ko finga ngai na réseaux sociaux est-ce que nga na za muninga no yepe mama bité na ko permettre yo te obenga nga ndumba non yende tellement que est-ce yo a expliqué que fallait azui bido mai aboa kele mai sopele so yango apprécier qui a collé papa on monite que c'est trop terre à terre. Toujours rabaisser valeur ya moi si na mboka na biso moko. Tandis que ça na bamboka musu bazo mekandenge nini ya kotombola moi si. Lelo na mona moto ata na télévision so finga nzoto ya moi si sans compte. Mais fallait respecter Rabasi. Yango place na zo linga na chité. Comment est-ce que toki ko mona kaka ndeko o ya Congo avec une émission na Côte d'Ivoire lobi moi je soutiens la femme. Ngata moi ça se comportera ndenge nini moi je valorise la femme. To mona ngata na ex-femme ne pardon Niki Menga le lenge nini ba loba ki ba ko loba mais to mona ki fali tango alekeza ki ameta ki l'eau dans le vin mais ekoka musabiso comportement ya bon surtout na mboka mopaya ndenge nini congolais ko zaka ennemi na moko congolais to lobi te ke za bongo même surtout loba auto zo yoka pour nanga personne da kala bobette na apprécier en côté quelque part la femme a perdu sa vraie valeur. C'est comme si et ça mon kabilo qu'on a tika chronique musicale na mona c'est comme si quand la femme on a na yoka qui concerne nga moko aleki azoloba ba fille wana ba bimara na bango tant bino moko déjà bozo ke ko témoigner bongo bozo kitisa déjà valeur na bino mutu tout temps ta Virginie mara ndumba ndumba na ba mise ba bimara na ye mutagolo aza muta ferret bogide surtout pas benana déjà na héritier watana bina plateau pour na nini ka ba question ozomona wana na tokota na ngamu mususu no bi na elle ya Virginie Manganga mais comme ta moi personne kana sepeli nango te na sepeli nango te parce que to mona moi ça zo quitter ngo moninga na tika chronique musicale yoza contre Virginie contre non je suis au milieu du village okay, je suis juste en train de redorer l'image de mon pays c'est ce que je veux redorer l'image de mon pays parce que ba congolais wana ba congolais yende ba congolais bazala mal instruit partout bakenda ka ko bebisa talaka fali popa talaka Virginie Manganga ozomona siko tango biso moko déjà tozo bebisa image ya mboka na biso
à l'étranger. Au moment où déjà ça déjà bien été. Il y a un moment où il y a une chronique musicale parce que partout où j'ai passé sur le bika qui est une chroniqueuse, la chronique musicale, ah bah c'est pas musicien. So peut-être mais on a nanda kwa mbalite, mais na na vandate. Tant au goût de la maman en tout cas chronique musicale tika. Mais ça nango et ça fonction aux présenter mission non musicale. Mais vu que na mboka na biso toi baraté copier sa valeur. Tant mon takanga mina musicien yo moni karake ba kushakane ba bimakana yi. Ya un problème place ça. Virginie Manganga n'a pas de valeur parce que à ça la chronique musicale. Ceux qui avaient présenté JT, journal télévisé, je ne pense pas que fallait pour palinga le bané bongo. Mais ceux qui arrivaient avec le bané bongo parce que ça la chronique musicale. Deuxième volet, Ezani Luonda. Merci Pena pour Pessinaton. Deuxième volet problème Ezani. Le monde biso pe ba journaliste, Tony qui diale le mingi. Qui diale le zamabe, il faut toujours il faut rester professionnel. Quand tu es professionnel, ça fait beau. Quand tu es professionnel, ça donne de la valeur. Quand tu es professionnel, tu vas garder tes deux pieds sur terre. Et c'est là que mon a manipulé au thé. Et ça peine na fille, to ba femme ou yo monaka na musala ou yo ya chronique musicale en fait ba mi pesa to bazara peine valeur. Papa nakolo bomoni valeur ya mutu e banana bambuma na ye nakoki otanga bakombo te parce que bato to banako mona bazaba exemple à suivre le auto monde ba sopana le auto monika entre bango net émission na totala ya Noël Madinga en tout cas azala ki parmi bato on a bandé ko compter ba femme forte ya média mais ba dire na ye e bandi et sopani donc tika na lo bakena un exemple na ngeza Chantal Kanyembo OK na vandi wana je préfère. Parce que na ndenge o moneli ba acte na makambo ya ba jale le nongo moneli nengo lobeleli pona yo Virginie Manganga elle fait partie ya ba chroniqueuse ya jale. Elle s'est fait des ennemis elle-même. Quand la émission ya Virginie Manganga quand elle parle de Gaulois, tu sens qu'elle est en train d'exprimer son cœur. Quand elle parle de Gaulois, tu sens que Virginie Manganga zo ziki ça. Mais le jour où elle avait reçu héritier Watanabe, tu avais senti quoi? Elle voulait dénigrer héritier. Moi, je suis au milieu du village. Ok, il fallait salir ma baie, comme menacer, tant que moi si. Mais na zongi d'une manière professionnelle. Il faut savoir aussi d'autres questions tant que tu m'as invité. Tout pour ça, il fallait pour papa mon abanda là, moi mon bali. Et tant qu'il y a quinoa, yo non, biso pepi ma tete djoubek biso lemba boet. To ebi nini soko tumboli ya mo boara yanke. Au kanelo na kwa na e. So azui wa peti yo mekana nga yo na tape yo. Siko eloko ele kaki. Virginie Manganga a craché la fali pour pas boyer bani. A craché la héritier Watanabe bani. Héritier kuta manka e boy. Abenga incompétente. Batu balobe la héritier. Mais aza mo bali. Quelque part la femme to bungisi luzito to zakana ngona batata luzito wana ezaki oyambi mobali ata oza ko poser ba question mais okoyeba ke na mwasi akamuta limemia tango ko tuna mituna motuna wana na media ba ebisa biso na journalisme que télévision ekoki ko bamba yo ko tombola yo tango ko loba il faut ko filtrer toujours l'information il faut toujours chercher des mots clés tango lobela mutu et léser mutu te yango moni ba pose la question pertinente mais yo yebi journaliste ba beta kambata te pour ngata la pepe kale pota ya na biso nani Paul Mukendi pourquoi tu as une vie privée na c'est pas normal comment est-ce que vous avez na pota yo lingotala ti investigation et ça ma besiko investigation qui t'a na archive c'est ça être professionnel obimisi mukanda o donc n'est pas médecin na lo ba ki azaka na pota to mona kiboye mais c'est pas que oh soulever mutu là-bas les amis kamboé les kalelo to komi kokota na ba vie privée na bango au lieu to suka na vie professionnelle na bango to ke ko sala ki jalelo pourquoi peut-être soit ke poto na ki nae ba fan ne bazana simananga ngape to bossa ni ke journaliste premièrement azaka apolitique journaliste azaka musicien azaka au milieu du village journaliste azaka na parti prêté pour une émission comment il fallait le bar ba journaliste sur ba plateau na bon on les caté pour abiso na leki en faire confronter na fali poupa et en faire confronter na plutôt na faire rigola en fait confronter na mon ballon ni maestro Fabregas pour nani yabi ke to kana ate mais ce qu'on l'équipe par exemple na TV5 monde wana tout nos question oyo eza na nzela tout nos so le ba fali o so na fali qui fali mais biso to kansaka ke pour
émission no etalama il faut qu'il y ait une polémique. Oh ben émission ba polémique et ça émission moko archaïque. Ba vie na biso Zakari ba baswe ba Serge Kayembe ba timbela ngo ba kota ba na politique. Ba comprendra que nzela na to kende bien sûr mais siko biso au lieu de créer, on n'a pas l'esprit de la créativité. Il y a de grandes émissions. Quand tu reçois cahier de charges au préparation, tout ça quand na monotonie. Biso nyonso soki ka actualité yé au moins façon na lo babo soki retourne à journaliste mususu yo ko pesa lolenge mususu peut-être ça muta Virginie Manganga au fina fali mais ngana lo bana ramuta mutute je suis là pour mettre la paix. Étant une femme congolaise, je suis en train juste de redorer l'image de la femme congolaise ainsi que l'image de mon pays. Si on a bangomi balé entre Fali na Virginie nani fasinga moninga bolimbisi to il faut moto yango il faut bomana. Ce qui a poussé Fali pour pas agir ainsi et sa blessure intérieure. C'est un homme. Au moins tu sais niveau qu'il n'a quand ça Sarato là parce que Sarato la simba foyer nae. Peu importe ba oyembe la biso mais bana ba vie intime na bango to ko simba te. Ngana lobanga so na yambi Fali pour pas je lui poser des questions. Comment est-ce que moi na Marcosis par exemple na tonga mona kai azwaki musicien to zaki papa. Non tout na vision ni nous allons na pona bana na yo. Non tout na makambo ya ye, inspiration na yo uta wapi. Tout ça analyse sur ma parole à banzembo na yo. C'est ce genre de émissions où écopé sa beauté. Mais ce que tout le monde a pas tout lingara polémique pour na landa mais il faut na créer actualité. Neti manganga ndaza na bika créer actualité. Tara au coller Fali. Or à éviter quelque part à manquer il y a peu respect. Il y a peu qu'on déborder. Bien sûr Fali a sali mabe. Mais soit une maîtrise de soi, il y a salaire makasi. Que Virginie Manganga a kendaki Côte d'Ivoire Fali a ridiculisé que libosoma ya batou mais Manganga a kanga monoko. Au moment de fois, le silence parle plus que le parole. Et ton femme, la femme c'est les cœurs, la femme c'est la soumission, la femme c'est le respect, la femme c'est la tranquillité, la femme c'est la paix. Il fallait appeler ça. Beauté aux animaux extérieurs. Azanga qui ont parce qu'il y a fan ya Gaulois. Elle a sa fusion na Bagolo. Alingaki moi il a sali abi a créé maman na guerre. Donc mon émission au Bagolo ba ofinganga. Ba ofinganga makasi. Ba warrior pe ba comprendre ngati ba ofinganga makasi. Que fi na ndeni ko mesurer Fali Poupa na Virginie Manganga parce que ba batu. So ba longoli ba kapé ma bo moi batiki ba 24 heures sans que ba mbomé ba ba lumba solo. Yaya c'est le souffle de vie qui nous donne la valeur. La Bible nous dit vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Fali Poupa ndenga zawana so le la za invité musicien simanda kwa leke na valeur to benge bembe Virginie Manganga ndenga zana so le la za invité mwana oya bandi obimasika na YouTube ayebi na ta TV ta leke na valeur. Donc pour nous lobake il faut donner le sens à la vie. Il faut voir la génération bazo ya bana na biso. Qu'est-ce que nous allons enseigner à nos enfants? Des photos à nos pexaba na biso télévision et là que sali Fali bon za ba blessure. Aïe pas quitter que destin un jour écoute à Misabango. Moi je condamne Fali parce que Azaki trop brutal. Talaka Kofi Olomide azu ba problème ni banda mboka pona basi. Ba ni attaquant soit ti ayembi on pas ni ataka moi si. Ko taper moi si na fesse. Si ko comment na Fali pour pas moi na nani ya Kofi ba olobani brutalité tata na e quelque part au fing sa quadre. A Salimabe ko finga eza malamu te étant un ambassadeur ou a défendre sur basi ou a défendre basi il pouvait pas surtout bazaki na mboka bapaya tout le monde attend moi na sali loko mabe boye pa bapaya au finir les sozo tala e to bozonga na ndaku au sali au quoi au sala moi ce salama on pouvait comprendre mais na mboka bapaya et en tout cas rabaisser mboka na biso parce que biso na Côte d'Ivoire ngo n'était Côte d'Ivoire ngo bon papa wemba Côte d'Ivoire on ka makambo belé kuna Côte d'Ivoire on ka ndele kaka ozomona en tout cas nga personne na kala bobette na apprécié te acte au Fali pour passer ya kofinga Virginie Manganga peu importe blessure mais Virginie Manganga a assumé parce que azuka ka résultat ya oya bande kolona eloko ozolona yango no obuka mais batu nsupe balobi moko pe nenga sali pe bongo amoni pe ke misali kasi yango loko na oboya na lobi que aujourd'hui la femme ne reconnaît plus sa valeur. Nous oublions que après la télé nous avons nos vies, nous avons de belles familles, nous avons des générations nazo répétées o bazo zela biso to ça exemple à suivre na bango to laksaba na biso nini. Ok, là-bas en fait je crois le message est passé, nous avançons.
Molo Molo, comment on appelle le sous cancer na yo, Noëlla Madinga, na ba plateau ya ba confrère na biso, au bazalaka na poto, comment on a ba propos oyo atenaki ou alobaki sur cancer na biso pe à son âme Kamo Lopez. Est-ce que ceux qui ont un problème na mutu akufa déjà, est-ce que partout où yoko leka il faut autant rakumuna eto lo barakaka na éviter ceux qui binobasi comportement nini ou vous allez quoi afficher, parce que moi on sait que je sache chez une femme que bah respecter belé, mais en même temps c'est parmi aussi le femme problématique. Il y a monde média oyo tout le temps ala baswana kina nati baswana kina nani alobaki boy parce que yo komona kulutu na yo ya mwasi koloba ba propos ya bon yo tango talaki yango s'il faut réagir, tu réagis comment? En tout cas, ça m'a fait tellement mal. Koke lokalobi à chaque fois son aleki na TV na moni ba barbe nanga na pensa na Kamo Sukos. OK. Omoni Moutou, à Saloma. En tout cas, le monde a des larmes aux yeux. Et ça n'est pas parce qu'on est des pèlerins. Où va le monde? Donc, combien de fois qu'on perdre valeur dans la way? Noëlla Madinga allait compter parmi les femmes la plus intelligente. Dans Koloba. Ponaye, hein? Non, le ponaye parce que c'est tapak à la poitrine. Mais à ta salle, les a intelloté. À l'obi que, pour la démission, à ta 5-6 fois. Alobi le roman quoi alobi tango nga la kufela ka mwana atangi kombo réalisateur mo be mwana nga kufina kolera déjà ebi ke ba pesa accord te gouvernement e monda kundaka pouvoir ni nazaki nango donc abimisi yake muto de bazani na problème des deux tango na kufe mwana nga bana ko benga nga veuve noire dans le sens que akufela rabana boy sko lelo yepe wana kufa mobala ngo pa kufa ba kende kuna kasi ba kende ko sala. En tout cas, côté wana Noëlla Madinga na respecta ke mingi mais abaissé nenga. Na mona ngake non na mona ngapé na compter na ngana kila baobet nanga. Et ngapé mona tridanda ka les grands baobet pe à son âme mon papa chéri. En tout cas côté sang ebelé. Ponga na yebi ata muta sala yo mabezo nsele malamu. Si ba ne koleka na émission quand si ba doit éviter que Noëlla ni moi soma nani Kamo Sukusa banda kofinga biso totala nengo fina ofinga kuba nzoto makasi azola sa mipende na ye or bazana ba rivalité na bango na kati mais c'est le passé mobile pesi akufa est-ce que tokoki o répéter erreur au mutesi sala biso tozana pona corriger ba erreur abatu misusuti peu importe Noëlla Madinga et nani Kamo Sukusa afinga kaye a débordaka même les réalisateurs wana lobela kaye. Elle ne pouvait pas dire ça à la télé. Parce que la télévision qui n'a pas de sabibembe. Au moment où on a vu ça, on peut être caté. Mais il y a une image et bah tu vas comme kata bah comme sani bah comme coller même surtout TikTok lelo soit zuka makamka neto lo ba ko kata le roman ba commentaire c'est que mbasu oyo akufeli na ngobi abimis kondo ki polo bike na kata la ka ki okosa 40 ans te lelo to bengi Noëlla Madinga ndoki c'est que ba rumeur o ba dolba ke Noëlla Madinga za la muta prière na ba église wana to tanga kombote ya makamba solo to ba dolba ke yimta boma mobile na likula zuwa boboisa makamba solo to ba ke yimta lekisa ka mwana ne boboisa makamba solo. Parce que ba propos mo zo tenir benga en te wana za nt on to ko benga nt mais za kindoki. OK parce que ozo se réjouir na liwa ya bato étant donné ebike biso to totala zolo na cette totala ngo un jour likolo moto monte na sa moyo azali banga to sa biso so ba passager au salanga mabe mais na l'équipe émission dans la sage ah Evelyne Kamo Lopez c'est le passé j'ai pardonné ceux-là qui m'ont fait du mal. Attends, pour salarié ma mais gérant. On peut gérer parce que nani Kamo Sukusa Evelyne Akufa. Il y a ceux qui 3 ans depuis confinement. Donc paix à son âme. Donc azana babenga ba pauvre pour nani so mutakufi parce que aza mutu moko abi ko se défendre te. Ata muta fingi akoloba te. Yango moni na matanga mamuchala mwana ti bazo finga papa Claude Machala. Moi aloba ezate. Ma ebi peut-être vérité wana. Même to ko défendre papa Claude azate on ba bengi pauvre.
bato ya tangi bakombo banana tata mwana na ye moka sekwisiye Evelyne a honoré tout le bata Evelyne wache mpanzi mais mobile ni na mwana honoré ba mémoire na bango te façon ya ko honoré ba mémoire na bango zaki ko se taire ce qui avana ki kimia na question na question na pe batuna ki angote batuna ki makamu mususu au mona ke azaki ko préparer même journaliste a kimia question na mais ya lancé le quoi ça du domaine a ebi ke no glisser awa ce qu'il y a quand tu as le bien on salier qui la madinga et initier batou contrairement il y a biso ba personne na kala ba obeto nga vraiment nazaki so no tala no la madinga no bi do envier pe na TV makasi tout tala ki nga j'aime cette femme elle est posée aloba avec assurance ayebi ba mona ndeni azo poser ba mona ye ayebi so no loba no loba boy malgré mon orgueil na azala nango o ye mo loba kete za respect mais za respecter parce que les abatu mususu m'a débordaki. Même journaliste était vraiment étonné. Azota la pena maramba loba, hein, au sens où loba na haine. Surtout dans l'émission on a l'attaque nan. On met ba valeur ba nuela madinga na ko la tano bon ten émission. Bon ba benga bon ya za ba icône. Eh fait pena beta pena coutrement mo pena to sentir pena que madinga grande dame. Et ça ba coutrement muso la type kitisi. Tant yo finga baninga, tala pe yo mono ndo la to la tino miniji po chele biso ba filer. Nde mona rebo chulo. Siko yo kitisa baninga. Na linga no ela madinga me abaisa kinga. Me mobile nanga talo abi a Perside. Te vango. Te. To bité ce qui eza peut-être poto. Ne ba musu bazana ba complexe à poto, je ne sais pas. Mais na bi no ela badinga bimata moi ba mboka na biso Afrique. Awa. Poto eza na roi ba mboka nyonso. To lo ba même pas poto. Siko soto bito lo bon parce que elle avait beaucoup parlé et puis sans compter les sous marambo dossier à 30 ans. Et puis que bino pe déjà bo l'équipe ba 30 ans to boza pe na ba 30 ans. On a bato ba zana ba 30 ans. Affaire 30 ans, affaire Bekiri, affaire Banine, parce qu'elle avait dit beaucoup de choses. La publication, on a célébré. Il y a pas mal de gens qui ont maman, Missoulé qui, tant qu'on a âge, yo, ça on a choix, tant qu'à 30 ans, fait célébrer, yo mon monnaie ba image. Mais malgré tout le bela mabé à nous la malinga, Aza a raison. Ya, on a 30 ans tambo les kirinde. Et si mbate, quand on a petit conseil à bien, baya ba silicate, baya ba silicate. Ata bokel bango jeton masungi bango. Elo kwe bo maki bo camarade, kaka songi songi, soki nazu yanga moto, akotu nanga yaya, ki camaraderie ki mukole simbarate po mutomtaza na ora na e. Si. Ngana nga lupe malanga la ba obetso no tambola na tina tina chaba crayon po ba linganga pa mokonzi mobo. Mais yo boba lingwe faut que ba laver no poudre na yo. Si ko mona nga boto vandi bo pumu tonga yo li. O ba ni obosen ke yo ba lava ko mo kanga ke nga ba lavanga. Amitié wana na âge o déjà za maturité simbarate. Nga camarade na nga ya ki mukolo boka. Komi ki camarade ya 30 ans ya 40 ans. Moninga. O mutu na nga. Luanda mutu nzambe. Nga na apprécier kananga amitié ya bana miki ya ba mineur. Ngana loba mwana nga soki atteindre déjà plus de 25 ans on peut que c'est ba camarade. Oui poigné parce que c'est l'âge de la maturité. O comme ko luka o focaliser vie na o. O comme otala na obala na nini. Sko eza na ba fille ba ba immature. Oyo ata comme na âge anelo belé loté. Et puis toi on a problème encore. Toi on a problème à croissance. Moi toi to botamara. To ça ba bébé précoce, na ba bébé o bazara na retard ya croissance. Au moins ma bisole tinga la ba obet na bébé précoce. Oh. Na za ki so na peme na ba ninga na ba ina ninga na bébé ba 3 ans 4. Eh, si ko réflexion na nga ezande monter na fille mon boisson soit mboka. Fille ana na 25 ans mais so tala parents le roi mon a 12 ans. Eh, si ko ngai bisika yo zo suka. Nga na oluka na sani na leka po na otala ina onuna. Je me fait 30 ans, tu me boy à 30 ans. Pour la nuit, non, pas salaire d'une dame de 70 ans. Si quand tu montes à la moule, on a des barils de ciel, bimé, belé. On dit, ma dégaine, tu es ça, dans le bar, il y a dans mon TV. Bah, on est pas jugé. Tant que aux autres talanga, na maturité et réflexion, aux aranango, à tiara mukolo.
Donc nenga bo batu da batalo ba comprendre que on a 30 ans. Elle a non ouais ben on entre ouais, papa elle vient de fêter. On fête au monde mon mari a salinga gâteau munene donc na fêté 30 ans nanga. Or na bandaka ko bomba âge nanga. Mais na ba te ki rattraper là. Ezamba âge musu mo bomba ngo. Exact fait bima. Neti 30 ans bomba on. Il faut qu'on célèbre en Yanza. Même dans moi, on faut comprendre que maman comme c'est. Mais ça, j'ai début à ministère, même Christ Abana ministère, on est à 30, à Koufine à 33 ans. Yo koki si 30 ans, on a sans ambition, on va dire que wana bo meni moi copo. Donc la terrasse ya nani, donc il y a ti le bon mon empoisonnement. Réaction, il y a Gisèle Fouy parce que Noëlla pas Simba qui pena battre belé, kenda qui pena na Gisèle Fouy. Pe na ndenge mo boye Gisèle pe aye ko répondre ba réaction wana mais nga pona nga so ya Gisèle azem tavanda kimia azem tal OK la musama kambo o eleka kala to bosana pona monde ya ba vidéo ko mobile omoni batu ba bosana ka ba limbisara yaya si siko apesi no la madinga accès il fait tomber ramone bimi ami benda parce que à lobby la vidéo na lobby Noëlla a landa qui eti na page na ye amona kite ke Noëlla madinga bande ko provoquer Noëlla madinga ça a été une actualité est-ce que on va le babeta sous l'isolo Noëlla avec musique bar et si là non ba bato yo asali succès sili akomi moko akomi yemo mo boss na coin na ye ça vraiment mise à jour ça mo ba même ramna ye ce que le quoi kin etambola na vitesse ba ye bon on na leke panol oh nous on a mis qu'on en actualité pour pena so mutaleke pa no Hollande ma sko moni yeti azawana tia ndima ki ko leka na émission na ebe ke tina bombarder na minute ki mo actualité ndenga et ça ce ko presse na biso ya Congo yango na boya biso na lingala valeur ya presse congolaise to perdre ngo pona ba genre émission émission ba ko tombola lokumu ya mwasi te me ba ko lalisa lokumu ya mwasi journaliste bato yamba ki na bien mais ye moko ke ko tumbola makambo po ebi makambo na koloba na bombarder na bominde ya kobuma na kolobisa YouTube na ba analyse yango ngai personne dakala ba obete na koloba ke ya ngana Noëlla madinga sai mabe mais ya na ngai pe oyo nani Gisèle il fallait vendre ka niete ya to balobi makambo ba 30 ans wana yo yebi ke zala ngonga te ataka ki koloba fingi bino po aza jalouse nde yo loba kike po yo za musika baninga basali mo kiri na bango na ba madame Yedi Badiata o nani Nana Boduga to ke na omela na terrasse na ye déjà eza na ba mibalo balinga basi na boba ke ba terrasse te baso balinga moso penza aza pena na mobali azana na situation amoureuse correcte papa azana temps va na ba camarade na terrasse nga les jours pena kutana pena mobali penda bo époux papa na bébé réel abendanga penda bo piu na li sous tante je dois nettoyer les vêtements je dois faire la cuisine je dois prendre le temps ata domestique ça muluba surtout ko ngona ko baluba basala na ba jeter ko la ba principe je dois m'occuper de ma fille nga mo pena na ba faire nanga WhatsApp basala ngo poani WhatsApp business ezali ce qui to komonana pona ko solo la sur les affaires là correct c'est que Noëlla mandinga ana tort mais so bakuta na rezalaka ya to mela ki wapio to zonga ki wapio ka bango na bango nde babombanaka bokolande la pe Noëlla mandinga bien azu ba fuitka entre bango na bango ba journaliste biso to lingana ka te ngana vi na ngana na camarade journaliste ta pas fiction chi manga tonton chéri na yo gentil wonda ndo yebinga ba o nyonso batikali wana bazate et ça te que amitié na linga ngo te mena bangaka na mobola to musu mobile nanga pesa ninga argent de poche te ya oyo yeba vi nanga o meme on na TV voilà oyebi ko soulever le mot très capital nga na optique mususu parce que ça na basi o lelo pe ba komi influencer bongo ba bebisi libala na bango ba bebisi bolingo na bango muye mobala pesa ki argent de poche te malinga kaya za na bolingo wana mais tanga ko yoka kali so pa nga kuti ba pesa nga 300 nga ba pesa nga bo e koti e papa to ke le musika tende kona biso grâce te mo balaki libala grâce te mo kufi ba camarade ba faire passer bazo faire partir plutôt na ko beba libala grâce te mo yo kal ba lyrics ça ba problème ba yela libala même temo bazo grâce te mo elle est une très jolie fille na kitoko na ye wana azana ora na ye nzamba tia kati na ye o esala kinini ebende na ye mobali malamu ya kobala peu importe mabla mobali wana mobali déjà versé le dot c'est kabingio
Et on grâce témoin l'équipe qui m'a kitoko. Toi na qui yanke koleka basi nyonso. Non, akende tourisme été. Mobali na balaki. Tolanda ki na dîner confidentiel. Le lenge nini a défendre ka libala na ye. Mais entourage. Tu es entouré par qui, ma soeur? Tu sais qu'on a le banon à bango. Yaya, tu es entouré par qui? La vie est si courte. Quand on a 3 lettres, et ça va me cousser. Si tu as eu la chance dans ta vie d'avoir un homme à côté de toi, même si c'est un pouce-poussière, Yaya paie ses valeurs. La femme est censée être à côté d'un homme. Les femmes qui manquent les hommes, la plupart sont des femmes aigries. Ce sont des femmes où l'autre monde a lesbiennes. Alors je serai là pour être une briseuse de foyer. Papa mibali ba mabe. Je ne peux pas dire papa, la Bible nous dit fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Soubasma libala neza yesu masia. Obane libala ngo wapi? Ben oui papa. Il faut tout ça. Au monument naza na 6 ans. Ya basi pena obelo beno mama basi mibali. Luonda, obi kenga naza na 6 ans, to vivra na union de fait na mobali nanga. Ba problème na tous les deux familles ba otelemela makam na bino bobite to vanda na biso na. Si mon kolma mbo va na c'est ton ndimi to kokisa. To vivre na union de fait. Je n'ai pas honte de ça. Parce que je ne peux pas venir mentir. Mais na 6 ans ya union de fait. Aucun pas problème ezalate. Mais soubassement na biso za ki Christ. To vivre les hauts les bas. Attends aller ma tembele na vana ndaku nanga. En 2020 ba lavenge estomac wondo mona nde na koma mukie. Mais je faisais des émissions kabongo. Combien de journalistes batonganga aponi libala pasi. Bango ba wele mibala batata. Ba mata ba vio ba Dubai ba oke ba Chine. Les longa na castor na nga ya jeune. Na vandi Luonda na lia poni na jeune ngo pe jeune ngo aza mo mukete aza mutango pour batebele ba quand tango. Non, il a plus de 30 ans. Il a plus de 30 ans. Il est plus âgé que moi. Il n'a pas encore 40 ans. Exactement. Mais toza ba génération. Oh non, yo kananga sonité yo présenté. Aza ya nanga. Mais tozo mona hein décalage ezali ya âge. Bien sûr que l'amour est à la nango âge té. To moni de konabiso Macron, moi sine Brigitte maman mukolo, mais ye wana comme mokonza présenté comme moi sine. La femme c'est ici. So moi ça taza mukolo mobali, mais so kalobi je suis devant mon homme à se rabesaka. Biso auto la stabilité amoureuse. Bande konangezo manquer bino makasi. Okay. Moi si on a une occupation, on a une tante et on va na terrasse. Parce que mon bali ni nyango. Ce que ça papa. Il faut solo lango prochainement parce qu'il nous reste quelques petites poussières de mythes. On a piqué kaka. Bah c'est lelo comment azan iPhone naie akenganda alingi shisha alingi ba monaye avant na ba PD na ba lesbienne. Donc na fingi lesbienne te na fingi PDT. Au moment la chemanzaka nenga za basa comme ça na ndakute ya maman olamba nini allié ayena kuiti basi belé bakomi bongo na kisasa. Prochainement, on va faire une émission, il y a musique te, il y a resola makambo etali ba couple, etali basi, etali ba réalité. Na ebiga yo vraiment waneza makambo na yo. On va clôturer notre entretien parce que Toku Felipe ya na biso concert na biso Jingnawesh habité au Koloba nini. En tout cas, si je connais de femmes na média Jingnawesh, je vais faire partie de ma femme exemplaire. Aza na vie privée na ye. Matika la ko faire coller vie privée na vie professionnelle. Jingnawesh devant sa caméra en ordre malokwa une femme indépendante, une femme charismatique, une femme qui connaît tout, une femme sans rancune. Mais na simane yoka barando yoka ba makambo neza vie ya Jingnawesh na sima ya caméra. En tout cas, paix à son âme. Je pleure avec toute la famille Antenne A ainsi que la famille biologique de la sœur Liwe Zanzela Motomos. Tant que mona bato bazala ki pe na bomo de quoi biso lelo bazate. Cela veut dire quoi? Yango le kolengena lo bapona chité na makina zaki koloba el wonda. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Rachetons les temps, Jésus-Christ revient. Il y a des pour l'année 2023 qu'il y aura des catastrophes naturelles. Il y aura des morts précoces. Il y aura des morts subites. Nous sommes satanate. Nous sommes parce que ils ont une génération où Nzambe alingi a ressuscité.
tant on va ressusciter comment et ça ba auto mona boba na mokili ba oyembela mokili ba ba danseuse ba bazo finga nanu ba na ba délire baza ba appeler baza ba o nzambe si abenga bango po ba salela mais ba Jonas ba ok place musolo ba côté ya na Ninive. Alors à cause na bino ba te belé ba okufa, si tu entends ma voix ndekonanga réponds-toi. En tout cas, on appelle ça contact nanga. Na bande konyo so obolandi penande na lobby. So ça na poso ba vraiment intégralité ya message au nzamba pesi biso au contacter na plus 243 999 50 58 41. Plus 243 999 50 58 50 58 41. En tout cas, ceux qui ont contacté Percy de Nakala Barbette sur son WhatsApp, tu reçois dans Zakana 24/24, papa Zala Mutazouate, pour aider moi si n'est à Sala Moussala, malgré tout ça, la carte union de fait, mais tu vivras na Kimia, qu'on les Kabandeko Bakena jusqu'à la gare. Qu'on constate que l'Iba les a jusqu'à la gare, l'Iba les a état d'esprit. Ceux qui ont lobby que l'union de deux personnes, yango le mariage, au va na Kimia, au Roselanza Balola, à Pabolabino. Na Bandeko, nous sommes pas comprendre que sauter le d'abord limbisa mais là-bas on bête à la cam de vérité et puis vous avez monté ma sola bopikiliki bonjoto pe yebi pe ma bonne papa ba na problème a bopikiliki ko contacter nga papa ba na yango penza ko ndaka ma peda na mama te luonda albi et là you ma me belé la tête ok bien belé boye donc on a bande ko nyonso besoin ba problème intime pour ko contacter nga kanende na numéro plus 243 999 50 58 41 en tout cas luonda sala ngata grâce numéro na ngivanda Berliv en tout cas avant wana pour bande ko nga bola nga bien et puis na page nga personne naka là-bas au bête. En tout cas j'envoie vous il kofi ya chango na pesi mbote ya mingi na pesi mbote na partenaire officiel nga le prince Dadou Kinzonzi motema ya Jenny Pirate bangonde basunga Luonda est-ce que bazosunga parce que batami tout na BCDG na lobby batami qui les belé ozomona parce que musala o tozali ko sala yali musala ya makasi ozomona ndeko na congolais azo sous-estimer musala na yo bato belé ba ebaraté nde to sala ka boy to zaka la poser ba makambo belé biso to senga la biso te soki ni yango to daki oloba awa mutu soutien na cause moral mutu cause finance mutu cause mame belé mais musala oyo to sala ka senga mutu na biso pe pema zomona to zapena ba condition malamu ba condition pe mais en tout cas Maman Jenny Pirate, motema Dadou Kinzonzi wana ange, wana na benga ke mama ni mama. Yaza motema mawa. Ye penza achaka toujours kimia. Atakuna na TikTok tango yindaka. Amona bengi la ba obet bocha kimia. Benga Ibrahim botia kimia. En tout cas wana mama ni mama. Donc ce kozana papa na biso salon avec son cœur. Le prince Dadou Kinzonzi yaza mwana potote, yaza ka cheval. En tout cas bana bakoko les princes d'Adou Kinzonzi donc bayebi valeur ya moi si donc personne n'a qu'à la bobette assurer déjà la bande ko nyonso balinga kaye que toza déjà na soubassement ya malamu et puis na yonde koza na poso soutenir ngai omoni que malobo eza kitoko mingi olingi to travailler en collaboration. Je suis là comme je suis toujours là pour Jean-Cy Luonda, les mignons de la presse congolaise. Merci là-bas au bête, je crois que vous avez suivi notre entretien. Partagez, aimez, abonnez-vous chez Congo et c'est officiel plus télévision. C'est important. Ceux qui au CPLI là-bas au bête que non, Jean-Cy Azonga pour il y a ça na matière rebelle. Côté à Bopigele qui bonjoto, côté à Bassi, donc au côté à il y a oh beauté ça là pour papola pour bastis non azam mutama belé je crois on aura plus les girofles na mafuta plus les girofles na mafuta et puis tous autres vitamine E au babenga official so ngoye banyo so contacter nga pour tout moninga naza en plein entretien zunga pied levé là-bas bet kata no benga no nga benga pona monika kezoyinda kuda be panza sekele émission ya na wesh na kina tu télévision ba uti pe ko kananga kuna émission politique tozaka wala pour ça les passion on n'a pas le choix zelo déjà ezao na makila depuis donc voilà donc on se voit prochainement bon week-end à tous et puis bonne année bozala kimia et puis que kimia et kokota et puis ezali et puis ngala zo lobali so loba chaque jour bato ba ali ko loba que janvier zalaka mois mpia kanga linya ngote manque économie totika esprit mpia ka kota na mois janvier to na 2023 pardon
nga pour nangai janvier piaka ezate parce que Tezarate. bonheur bénédiction nyonso zo banda et banda ki dana début à janvier Amen. soki yo lingi piaka eza epa na yo na ndako na yo biso to lingi na biso mama piaka te Mais honorable, biso so derrière ka Godard Montemon. tu wana to sola yango soutenir yo. wana Honorable, notre candidat. Moi na biso matete. Matete, Tozaka ka wana sima na yo. donc on est là, on se voit prochainement. Merci à tout le monde. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers. Bah invitation en bois. Netika kabasali mon Joseph Tata Maboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison divers. A bon salibinote. A Tchelibinope promotion Congolais à Pamba. Maison Given. Badingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!